Capage TV. Ne tout ça qui est métier, vous êtes en train de vivre dans un couple. Moi, c'est dans Mobali. Mobali a mérité pardon à moi si. Moi, c'est pas mérité pardon à Mobali naï. Et ça n'est pas tout ça qui est métier parce que qui est métier quand tu seras plus mini makasi. Tu bête dans bas secret, tu vois dans abonné tout ça il comme non on est na bête lieu parce que non on peut se confiance. Alors tant on peut se confiance bongo. Nazo mérité orgueil zalaté. Na moment où on reconnaître que na choqué muninga. Ce que je sais na s'excuser, il faut na s'excuser. Ozo comprendre capage et belé ce qu'on a qui a métier bata musu pesa jalousie okoki ko eloko musu mninga ko loba na yo o comprendre que loko yo eza na mo facile ya ko arranger ngo entre nga na master nanga mais tellement zaka orgueilleuse o memi ngo likolo tina suka nango o mona kaki esa bino séparation soko landeli bata bongo babiba na kana batu ana camarade du mon côté. Parce qu'on a surtout on a un mingi ba côté positif na ngoza négativité té parce que hasard existe à rater nga penda so salanga malamu ato salinga mabe donc malamu na éprimé non likolo donc no linga bolamu non capable éprimer que mabe na yo après nde so na moni ko komo ke na nga mabe ya mabe ko mi ko exagérer après no braquer pe et simbate donc surtout na milieu na biso ba fille boy ko s'attendre na reconnaissance tout na gratitude moi envers mon tout tu seras toujours déçu. Moi si akole kana TV asimba miko parce que za musala na ye nesi ngana loba musala o na mona evalorisanga ozomona donc ça dit mobali soka ye aroye langa pona micro te mobali soka ye il faut linga ndenga Jocelyne alinga nga Malika te parce que l'autre ebi ebele pourquoi baloba ke ba mona ba fille YouTube ba fille TV ba zobona ba légèreté parce que ezana ba fille ebele ba ya pona ko s'engager aibi que non TV eza monde ya exposition mibali ba ko yebele ozomona lelo pe ba cacher beba biso ba fille TV parce que ebele pe ba mema ki ndumba na TV ozomona voilà amemi ki ndumba na TV amemi ki légèreté na TV muso eza banzala ena mutu muso so sala ngo parce que aibi bena ke ngane na boye kwanga ezate famille ma plein donc azongo bena musala azongo profession parce que muto aye pona koluka mibali une fois tant waye daso ba bengi na parce que moi to sala boye za mutu muso na famille na ata na mutu monte na poto na famille na bango ba benga ki allo plus 33 zate na ndenga famille déjà au plus 1 au plus 32 zalatis ko une fois déjà YouTube amoni ke non comment be dana para bengi amoni na bela ba bengi amoni na sus ba bengi pona ya mimo na da koki. Capage Télévision, merci au News Balanda Bisso, merci na ba abonné na Bisso, merci. En tout cas plateau na Bisso za monene, jo mystique au Fungola déjà parce que ça na monte sur la mamio sur les gars na ba vie na Bisso, la société et puis bon mon na ndeko Malika, na ndeko Grâce Tembo. Parmi les produits Kitokoland, nous te proposons des lentilles journalières disponibles en différentes couleurs pour un regard inoubliable. Cils 3D, cils magnétiques, nous avons ce qu'il te faut, à toi de choisir. Fais confiance à Kitokoland et laisse-toi sublimer par notre gaine amincissante. Naza Kitoko chez Kitokoland au pays de la beauté. Bon, on a Malika, na Grâce Tembo, na plateau nanga, il y a Capage Télévision, ça fait longtemps. Hein. Malika, to yamba qui est et to compatisa qui na matanga, o ezoa qui Malika, Mania. En tout cas, tu as un numéro, on a vu que to Capage Télévision, baluka et pena numéro makasi, avant to y pas Grâce Tembo, to banana na yo, pour ça le quoi, o soucika. Pour tout le monde en Mokala. Mania, bonne santé et puis bonne actualité là, quoi. Ouais, merci beaucoup Capage Yana Bisso. Donc en tout cas, nous félicitations d'abord pour la première fois que na plateau na yo. En tout cas, félicitations belé makambo boinde zalaka. To lobaka titango sa musala to mona pina ba œuvre nango. Boizo la vraiment expérience mo boy. Donc voilà, merci pour notre soutien na yo. Nazaki na matanga ozalaki o assistaki donc
présence na ça nga bien puis merci beaucoup na ba soutien ya batu nyonso ba abonné ya Kapach télévision bazaki nanga ba ko ba contacter nga merci na batu tout balinga Josman ya Malika na ba abonné pe ya film na fimbu ba fanatique na biso ya film na film bazaki nanga de cœur donc en tout cas pes na mimona ki non Malika c'est une fille bien parce que na joie qui vraiment ba appel ya batu ba soutenir nga moralement physiquement de loin de près en tout cas donc merci beaucoup. Merci Mania, grâce à mon star, ça va bébé? Comment tu vas? Ouais, tranquille, ça va. Officiel, ça marche? Ouais, ça marche. Donc, merci à toi, mon général. On a complété Kanimania Lobaki. On a coulé à Nazalaki. Mais bon, encore une fois de plus, félicitations pour notre studio. En tout cas, c'est du professionnel. Je suis très fière de toi. Comme on a qui moi aussi. Asalamamba boy donc ezala na moté na YouTube en tout cas yo na moni sifo na tion niveau mona boss rafingindo kuna côté na bureau boss rafingindo na Dallas wana na Texas na ganga ngabi oh eza YouTube tin oh eza chaîne na télé et puis na ninga kin na yo mona ngoshi en tout cas bravo mbote na balanzinyo surtout ya Kapach télévision en tout cas malgré tout le monde entier nous sommes en train de traverser une période très difficile nous sommes en train de se battre contre cette pandémie de coronavirus qui ne cesse de faire son ravage donc voilà respecter le geste barrière et de mesures de prévention pour ne pas propager la maladie. Peut-être la télévision et mon ana ketoza pembeni même musika manya na ya pembeni na yo mais eza lokwa na sala ba interview na deux personnes et grâce temo et là on est ça la cause s'éclipser trop na thème officiel et puis félicitations pour na film on a ya maman Olive Lembe. Merci beaucoup, Major. Et moi, ça c'est l'exercice là, on a pas dire. Non, même pas. Bon, ils ont encore un talent, parce que déjà, tout le qui ont idée à filmer, et Zwami, tout le monde a eu un incarné. Tant que master va le but, mon salon, moi, tout le monde oh non, il faut jouer un avis. Ngala ko kana ngoza mama te esimba te manya lobi esimba meka kaka bon après na concentrer on peut na monique bon et les qui n'ont bien en tout cas ba tu ba yambi ngo bien jusque là va retomber là vraiment positif ba te beli ba fester biso malgré ba réclamer que ça mouké bo ba que ça moussou donc on va voir avec le temps tout Lukato sa deuxième partie donc qu'on s'éclipser bon j'aime plus répondre à cette question mais là je suis en train de faire de mon mieux pour ne plus être absente en fait. Ça te fera énormément plaisir et mania aujourd'hui na fimbu ezara partenariat contrat vous allez na Kien Piana. Ouais fimbu ezana ngo contraté mais eza place oyo donc ça dit na ko le mot donc pour na longue c'est un peu difficile na zape wana éternellement ti mais eza place mo na se sentir na à l'aise na zarananga na moment na ba problème so na bi ke na tika no ko travailler na ba problème na patron na a brutaliser ngati donc film naza nazali nanga mende na lobaki batu pe ba s'abonner na Congo Libre TV eza site au Malika za site à Malika donc bo s'abonner na Congo Libre TV oui Congo Libre TV eza na pona jusqu'à non na tia ba vidéo te eza na ngona maintenant on na batu za toujours ko s'abonner pe ezoke na be ma avec le temps na ebindeni na ko se partager na travail na film buna kuna pona na travail parce que facilité comme on a pu Kapach TV boy a commune ba abonner donc ba bete non ndika ma bandeli mais ekesu likolo eza facilité de foyer bandeni ya ko se partager pour aussi saisi pour nous topé et c'est un moment repos donc voilà. Merci à vivre si jeune abisso à l'élo ezali ne pas reconnaître le bienfait de l'autre bat monsieur bon comme l'abisso que vous abisso ba critique mais abisso to pesa les meilleurs de nous et ça le quoi abisso to abisso ba pasteur bato ba olanda abisso ba bandimi mundimi nyo sauter dans intérêt ya ko kotisa obisso to lobby mais abisso to sala ka effort to lo ba ya malamu o ko ti pa na abisso si j'ai yangwana na ko banana na malika na zo pas na yo pour na pas grâce et là on y sala ke to tchara mingi ba erreur na biso liboso par rapport ya ba qualité et pas mutu okoza lelo bozana grâce boye bien grâce à zana malika bien mais moindre likamumoko boye ekoziki samboka et puis l'internet ezala suna ba base te que to muli ko bata na cc o il faut to lo ba likolo te donyo c'est comme la biso ka likolo et puis tozo oublier vite ezaka na internet te na ba famille na mabota na ba amitié et là on nini o photo ça comme effort to boyaka séparation et puis to boyaka plus maman be malika. Merci beaucoup Kapach pour la question. Et loko oyo esala bongo mususu eza orgueil.
mosusu eza orgueil ezaka nini parce que na kiamitié ezalaka po nde tosalaka kiamitié bo ezaka nde tovivre na bacouple mwasi na mobali aomérite pardon ya mwasi mpo amérite pardon ya mobali na ye eza ndenge mo tosala na kiamitié parce que kiamitié kutu ezalaka plus mingi makasi tobeta na basecret tovandaka boye nao tosala likambo nango bone na beteli yo parce que naopesa confiance alors ntongo nga naopesa confiance bongo nazomérite orgueil ezala te parce que déjà nga neti malika naloba yango na longola orgueil na kiamitié na moment oyo na reconnaître que na choqué moninga soki ezosenga na s'excuser il faut na s'excuser ozo comprendre capage ebele siko na kiamitié bata mosusu pesa jalousie eza na baninga mosusu basepelaka kapasha ozanga bagi na senga ye kapasha ozanga eloko litoyi na senga ye parlant nde ememaka ye na orgueil ayebi ke non aso na saleli ye orgueil aozanga na posa eloko litoyi aosenganga na opesa ye ozomona siko mosusu eza ntango omona sikoyo ke kapasha azangaki montre ngambo na banda ya kopesa ye na moment oyo kapasha azwi montre azwi eloko litoyi azwi nini ayebi ke non ndenge azwi boye nokoko oza likolo na ye te wana eza na bato mosusu bavivaka bongo aolinga yo ozaka na se na ye mpo alaki soki orgueil na ye donc cetadire na moment oyo osala mabe ye asali yo mabe aza na mposa koseskize te mpo ayebi ke ozonga pa na ye mosusu ezaka nde tolobaka lofundu olinga koseskize te or orgueil eza arme mo ya mabe ekodétruire vie na yo mobimba même na relation amoureuse soki otiaki orgueil obanda perdre mibali parce que mobali moko taméritaka ke amona mwasi ya orgueil mpo mobali alinga mwasi alakisaki orgueil te mobali alinga mwasi alakisa soumission na moment oyo osali mabe omérite fo senga mobali no pardon mais eya na basi mosusu ti pa mobali azalaka orgueilleuse na kiamitié ozalaka orgueilleuse okoki eloko mosusu moninga koloba na yo ocomprendre ke eloko oyo eza nango facile ya koarrange yango entre nga na masa na nga mais tellement ozalaka orgueilleuse omemi yango likolo ntina suka nango omona kaka esala bino séparation soki olandeli bato bongo babebanaka na bato ana camarade moko te aozala lelo aza na oyo atiki oyo loba komi na oyo kuna atiki oyo loba komi na oyo kuna loba atiki oyo mpo ya nini oboyaka kaka komikitisa fo oyo olakisaka oyo oza yo orgueil na vie ya motu eza eloko mo eza arme mo ya mabe oyo ekodétruire yo vie no mobimba kitoko Kristemo na sûr que yo ozala moto baréflexion ntango yo ozoréfléchir et tout contribution non. Bon, déjà, tu parles de la reconnaissance, voilà. En fait, non, une gratitude. Bon, en fait, gratitude, et ça, on écoute. Après, ça a souffle de vie, mais en retour, tout ça, la caméra m'a bé, ou c'est plus ça qui a été. Bon, namoki, oh, netinga, na le baké, hasard, namoki existe à té. Donc, ce mouton, à Kabelinga, 1 franc, na cause de la prière qui seigneur, Pambolanga, nzambo qui sont les colotés, à les 4 travers moutou, à toucher mon thé manayopo, au pé sangai. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a un mingi ba côté positif, na une négativité té. Parce que hasard existe à té. Nga pena so salanga malamu, à to salanga mabe, donc malamu on a éprimé non likolo. Éprimé. Quand il manyo tikolo ba, ko diminuer batu. Yo les cas na salele boy après na souka parce que yo lingi reconnaissance am so to mo kabela nga to za biso mi balé après tu veux que na les kande na caméra pona loba ke non kapasha pesa kinga boy asela kinga boy peut-être tant yo pesinga merci déjà ekoki so après olina sa so nini likolo o yo pesa kinga na do eza na sens te et puis so lingo o pesa mutu to ko kabako sa tonda kana retour te donc dans donner sans oser là ba pesa yo sala kaka. Après tu vas zungi selo mabe eza mokili nzambe ekuta sala satan mais satan lelo akoma otelemela nzambe eza loi ya nature okokite kolingaka ke nongani na boy na sala boy na sala parce que eza bato muso ba netsikapashi oyeba temo na nzela na ngai to yeba na ka na nzela bato nzamba kitaka te asala biso ka à travers bato so bandola na makambo na nyonso ya mikie obeba na bato major ozala bien tina bato mais nga na part na nga je suis quelqu'un de très reconnaissante parce que na ba nyonso et comme il a na vie eza azarté et na banzela musu na leka Dieu il sait pourquoi il a permis nga na leka na nzela on a peut-être na zoa makamuma bo ezo servir nga lelo donc nata la négativité donc no linga bolamu non capable éprimer que mabe na yo après ndeso na moni ko komoke na nga mabe ya mabe ko komi ko exagérer après no braquer pe et simbate donc surtout na milieu na biso ba fille boy ko s'attendre na reconnaissance tout na gratitude moi envers mon tout tu seras toujours déçu donc si tu veux aider quelqu'un fais-le après na retour ce qui a aussi un merci ce que vous la reconnaissance ou pas toi tu t'en fous nzambe muto pambola. OK merci en tout cas la ngabino pour le vraiment très bien tala na ozanga le ko kata koto deuxième marche na biso ya on est au conclure nango analyse na biso ya lelo ezali considération ya
bon moi si na faire ya lisangu on dirait bisomo toujours se faire diminuer, on dirait bisomo déjà te sous-estimer quelque part. Il y a un sous basi vraiment la chronique musicale, ton journalisme baza vraiment qualifié te la bande mo pour bisomo na ba o bazo ya lelo na biso to za na calendrier bisomo déjà to za vraiment na légèreté mo bo envers les artistes ezala ya basi za mais artiste ka nyoso ezala ya ba théâtre ezala ya ba tunyoso pour bisomo basi ya lisangu on dirait to mi tchara de na niveau mo boye oyo là mususu au lieu to matalikolo to kitane na secret stem. Bon déjà c'est bien au psychologue que na journalisme mais basi to za un peu limité si je peux croire. Je dirais que c'est vrai mais après bon peut-être à na Congo mais moi je pense que en fait animatrice numéro 1 dans le monde il y a ba émission tout ça là mamio sorti il y a ma artiste c'est Oprah c'est une femme. Oprah a la légende dans le monde de Marambo tout ça là aussi Oprah c'est une femme. Na calendrier ça là que ba maman biso balamba ka mais lelo est sous bonté. Donc comment monde ba présidente il y a basiso qui na Croatie au monde moi si présidente. Pour dire que déjà le femme à la base basi toi ba perfectionniste. Là bien, il y a même sauté mon ndelo mon ki basi ba sala ba accident pambate. C'est rare au monde moi ça l'accident nzela so l'année c'est que na raison be batuti pourquoi moi c'est déjà même so ka kumba mutuka atia apena mayele donc obanga même ba pilote ya basi ba pilote bien pour dire que eza mutu na mutu bon tous exemples na yo mo oyo sali na monde na biso ya média presse en ligne oyo bato banda ko minimiser na kalezala ba journaliste internet wana bato internet wana mais yo kapashi oye ko valoriser musala o pesa ngo sens pe couleur mususu o mutu tanga en côté je pense que même ba chaîne musu à télévision bana ba studio ya boeté ezaka mutu faut en confiance en soi tu te dis que je peux faire ça je peux le faire tu essaies et puis au salango et là sinon te ga faut mobile ya le katona ni non faut longola ba doute hein ko sala na ba doute te so lingo s'engager na likamo tu t'engages après au monde donc ezako tout est que on aime makala major makala ndezala ke basi mi ba déjà to comment na parité makamone zele souté to comment na basi ba PDG au monde moi si ministre au monde moi si président de la République la reine d'Angleterre a dirigé plus de 6 pays à part Grande-Bretagne et on a pas pays où il y a dirigeant moi c'est Asa moi aussi pour dire que Azala a confiance na Asala on peut simba donc faut l'on la juste ba doute na complexe d'infériorité au milieu ba que non on poussa na ça ni muda capable déjà zawana temo déjà zawana na ça l'autre o ko ya peut bouleverser ba donner o ya peut bouleverser ba donner capable peut malgré ça la studio mako mutela bena que OK nango bendeni donc faut savoir innover avoir la confiance en soi que l'on la complexe na infériorité na supériorité tu vois que ça marche en fait. Et puis deuxièmement on dirait tokendarande siko plus ozosa musala mais oza pe braquer est-ce que bolingo peut démoraliser biso ba fille na tous les plans artiste ya royi ba chanteuse na biso et le réseau faire tomber bango karababi tozo sangisa bolingo na musala na ndenge ke okozwa pe molingo moko boye ofandi na yo obosa ke lobi fona tourner obosa ke lobi fona ke koyemba obosa ke lobi musulo na la production moko boye est-ce que on aime te sala ke et affecter biso basi na musala Malika Kapash Kapash na question na raisonner vie na beau-frère na quoi bien na yogo papa na Herman Nadula depuis France mon beau-frère que je sali omoni aibisa nga bimanya omoni liba les attend au monde grâce à Utkoloba kolingate o se diminuer yo moko nde to lobaka nde ba fiato ba lobaka au moins to yaka na TV to la musala normalement to la musala to la na biso te kenona zo mobali moko boye bonté quand non n'a pas contredit makambo grâce l'autre comme on ba ministre basi baza ba PDG basi baza ba gérer pe ba simba pe makambo ça dure libal les anonga lo ba libal ya destin. Ce qui le ba fille à TV ne ba lobaka ke ba fille à TV ba balaka te ba fille à TV parce que bazara mi bali belete moi si à Jérôme bali na bolingo ezaka confiance moi si akoleka na TV asimba miko parce que za musala na ye ne singa na loba musala o na mona evalorisanga
ozomona donc ça dit mobali soka ye aroyela nga pona micro te mobali soka ye il fallait nga Jocelyne alinga nga Malika te parce que le to bi ebele pourquoi baloba ke ba mona ba fille YouTube ba fille TV ba zobona ba légèreté parce que ezana ba fille ebele ba ya pona ko s'engager aibi que non TV eza monde ya exposition mibali ba ko yebele mais nga Malika ton na idée na nga bi ke na yende musala na yena sa musala nga na zo kwanga nga parce que lelo to comment vivre kana mibali te lelo to comment vivre na ba poche na biso neti nga mani na mona 100 copes simba te pour mobala nga ta pesinga lelo pesinga ata mobala za ministre ata pesio paquet il faut y bosser la paquet wana so c'est li paquet on sait lango bien te au perdre pena mutu wana yango biso lelo to misala ba femme forte mais comme ça la femme forte cela veut dire que non aux affirmons légère moi mobala zo za te mobali il faut lingande comme Jocelyne olingi obike na olinga Jocelyne so non Malika pour so ina ninga ki Malika oyana ki ba oyana ba aventure na yo yango na ta mso bisabiso na légèreté parce que mère biso to linga mibali totala la boulot te kando lobi que lelo mobali bolingo comme ça na ba faiblesse mo boye na peso ke koyemba okokoyemba te pour ani po bolingo leki olinga oza na posa omona voilà on a posa ka omona mutu wana mais entre to négliger cop donc ça dit bolingo eza confiance bolingo eza oyo vivre na ye tala te ke kapashi tia mantia kati awa kapashi te yo tala kapashi oyo lingaki ke non azana posa zala yanga eza ba confiance ya facilité ozomona tozora pi ba conseil ba mama donc to kenda ba musala o confiance eza mama pa obendo matoi ke sala musala na bien et ke nete so za posa musala sala cop na yo so za posa o ndima engagement ya mutu moboy o moni kaza na yo sérieux bo vivre na bino on dit engagement na maintenant musala na o tambo na propriété ozomona lelo pe ba cacher beba biso ba fille TV parce que ebele pe ba mema ki ndumba na TV ozomona amemi voilà amemi ki ndumba na TV amemi ki légèreté na TV muso eza banzala yo na loba ki ni mission to sana moura olala no ndako bazio na loboko to ke YouTube mibali ba poto bazata lebele ba ozwayo olala na ndako ba memi ba pesi au micro oyi osali n'importe quoi ba kabelo moi 50 moi 30 o memi légèreté na o na Paris na Hong Kong na Chine partout za na bango metam muso grâce témoigner zawana akenda na avion na États-Unis azongi ana poso za na mibali 4 5 te ana mobali na matiake avion c'est tout pona ye asimba micro na YouTube yebi et foute na fin du mois ozomona mais batu ba comprendre ka makamsu na sens contraire mais ngana loba bolingo ezaka confiance so ozaka na confiance à mutu bo vivre na ye bo vivre na bino au monde ndumba te au monde musala ni normal. Merci Grastemo. Ton opinion? Donc madame part nakolo babe kapash omoni le to sala musala oyo na mutu azana but na objectif o ayelang eza mutu mususu aya na ye visibilité. Elle se dit peut-être que bon Laura Boulevard est aussi bien sous-souté na ya na YouTube botalanga ena mutu mususu o sala ngo po eza passion alingango ena mutu mususu o sala ngo parce que ayebi pena ke ngane na boye kwanga ezate famille ma plein donc azongo pena musala azongo profession parce que mutu aye pona koluka mibali une fois tango aye daso ba bengi na parce que moi to sala boye za mutu musu na famille na ata na mutu mote na poto na famille na bango ba benga ki allo plus 33 ezate na ndenga famille déjà au plus 1 au plus 32 ezalate parce que une fois déjà YouTube amoni ke non comment we dana para bengi amoni na bela ba bengi amoni na sus ba bengi pona ya mimi na da koki tant en moi 100 ba senge vidéo atingi tant en moi $100 moi $200 amoni ke akoki aliko na ngo alatine pe kilo afanzi mutu mususu en fait na ko contredire on te moi signor sans en aposa bolingo parce que même si manya okola ta kitoko ngana oyebiso que tu es bien habillé mais so mbana oyebiso que tu es bien habillé au considérant nde monangati yayo et salo bien et plutôt yeba que moi si alinga mobile parce que mobile a bouclier mobile a marambo belé en peu force mais les colonnes nango moi si faut à la indépendante moi mobile a rokabelanga mbongo mobile na mbongo msala na yoka ngo gundenge mote donc akosa musamo musuna zwika $100 no yoka mbongo ana gu koleka ya mobile msumba la pesi nga pe 1000 na trouvant ngo normal na moi si na akabelinga ça passe mais on t'a beneke na vendeti 22 heures na cette émission ana après na suka on a $600 $50 et ça langa bien mais tout tika ko mélanger bolingo na musala et là ça kilo parce que mibali baba jaloux mobala olinga te balingo olinga te balulo olinga ta mono ko mokoma na niveau mo bo akotso découragement akoma ngo vanda nanu
afana na parce que hôtel like mono alira ko mukena ngo non risquer na zanga ye parce que akomi jalouse dans avant na rabe yo bibalika ne babenga yo akomo kazua parce que yo so même na sentiment wana après tu perds ton temps pour rien après au final peut-être mo balonga pesa ka opé et loko malonga te cop o esala ki emsu ya lingo eza kopana ma kapashinga lo ba ngonde to sala émission boy hôtel mi peut-être 10 000 vues dis-toi que batalo baleki plus de 10 000 parce que to revendre biso nyonso boto ta na YouTube et compter vues mort comme toi combien c'est ça. Oh, comprends, c'est combien de gens, mais ton total, et quand tu as vu mon mais total, on a bisognon. Donc, au salaire 10 000 vues, dis-toi que tu vas appeler plus de 20 000. Parce que banani, tu yo. Moi, une fois, na madame moi, na braza comme mon Michel. Abenga, tindela, bongo, 300 banini. Ah, mon comme ça, à kin, azala loger dans grand hôtel du fleuve. Abengi, viens, je veux te voir, na mémé lo biloko. Na kena kuna na moni azala loger na suite tout ça. Après le but, tu me connais. Je suis la femme de Edgar Nguesso. Tu vois, pour te dire que na yebiete, nga na yebika kombone yango wana. Na kena kuna cameraman nango akabeli ngambongo, apesi nga biloko ba parfum, après na suka ngabi donc c'est que kopo pende batala biso to yeba te donc se minimiser biso monta la internet. Non. To yebi banda kutokota te, to yebi batala biso te, yango major lo ba ke non soigner image. Pour image et ko bebi selo makambo ebele moi ça na benga ngata on a soigné image ton na za temo wana au benga te alinga même pas vanda no boy mais tant amoni ko changer au komi mutu mususu apesi opportunité donc toye ba makambo to ça moi gentil par rapport à émission lelo vous revenir après il faut la show yo raison. Merci à toi mon général major encore une fois de plus félicitations Moussala Kaka donc je suis très fière de toi merci na balandinyo surtout ya Kapage télévision donc t'es mon officiel, donc voilà. Je vous aime beaucoup, pas trop de ma banga. Bisous, bye. Malika Mania, conclusion. Ouais, conclusion eza na ibite so bako na ngana batseke lo mo grâce à loba omoni ngana kutana loko na Luanda ngana kenda Luanda première fois tema eza premier voyage na iba ina batu vraiment te na oké na marché na ke somba na sabacha na kutana serment bo ser na Lydie Luka makambo Luka ba faire na pesi mbote fi moi tanti moi benga ka Malika na taliboy abina nga Malika na linga kayo mingi na talaka yo oh ah bon lobi ya kana ndaku na yebo amemanga ne kirine ba igeta longa njala bavali mbala jobu mbala lisola kapashe beta makutu wana pa igeta longa nzala donc ekenda kito marcha kabelo na yebisi ekende zongi donc pour dire que notre wana batu musu batala biso me bazana ta ya benga biso te yango mwina lobaka to me ma légèreté na YouTube te à part ba délire na biso eza normal muta otala bia te za ba délire na bango mais légèreté na YouTube en tout cas eza le mot bien te tu vois en tout cas ngana linga mingi na nga koyoka mingi mikolo parce que nana batu bapesa nga ba conseil merci j'ai dit un grand merci à maman Janine Tiama, ma conseillère, maman, des gros bisous à toi. Merci à toi aussi Kapage. En tout cas, moi et le oui, et le Congo et le Congo ça n'ont penda mulaïté mais et qui penda kitoko réflexion. Ah ils apprennent à batamaïle. Donc ça dit chose aux amutali boma faut qu'il y ait un site mususu, tu vois. Donc voilà quoi. Merci beaucoup à toi Kapage. Et ça identité. Nabe na to kufela maman na ligne na ba problème te la maman son sens contraire donc pour amona malamu faut le bane mabe so le bane mabe amona malamu merci beaucoup charge à YouTube merci beaucoup merci Moura de la grâce à vous bango tout na mapeka merci mbapete ça te fait qui peut boyker mabe merci beaucoup Moura de la presse pour l'icône la diabète Azana donc merci beaucoup Kapage en tout cas merci grâce à moi tenebi amoyo ki manga po identité nanga ezandika oki manga menga mona yele na kocho surtout ki Malika ozaki na choisi nazaki na posa ndika awa donc merci vraiment ndika ngo pesa nango na ninga ba conseil to pesa rapi ba face na biso ndenge kendaka en tout cas merci beaucoup Winnie Dianga na la Cléo maman 100 jours merci beaucoup conseil wana conseil nanga tango fort
Afrique vite te toza na matanga ya joueur na biso te toza na matanga ya joueur na biso bobo akufelaki mwasi na ye tina lino tango fort na monanga te mais sinon équipe nanga nalinga vita biso tanda ko toza soki vite gagner papa biso olia te biso bilo ne to leo na tongo bunga fa futa. En tout cas, merci beaucoup Lisette Dianga na Magali et Kamba. Merci na batutu balinga Josmania Malika partout dans le monde. Babi wa fa na film nazaka na film mais na télé ki batu ba gangelinga ba fanatique na yo tioko ndeni no biso lo baka tioko te tioko te ngana ko ka charge tioko te on a bena vanda na bana na ko zonga na moni mo po ko mozonga te ko vana ndaku par là sikoyo na zongi skolobi dana na ba vidéo na film. Merci beaucoup en tout cas merci na babonné tout ya Kapach télévision ba s'abonner na Congo Libre TV vidéo na biso to sela ki maman eza wana ba consommer yango et osa biso bien en tout cas merci beaucoup. So bakisi etika beta sundika. C'est mieux. Merci en tout cas, merci à Joe Mystique Mouteba, merci Didi Ramazan, Ritz Rama. En tout cas, voilà 4 bureaux. Barane mabe, yo kabaro confinement. Et puis on a biboé. Quand tu tombe mon avis surtout devant caméra, to bimananda kukabu na lala ki na loto ki na bino ke beta ndikate. Avant to ya na plateau, to zo rappel temps ya batu na biso appel ça conseil. Malika OK les émission Kapach. Majani Chama, merci pour le conseil là yo. Merci. Merci à vous pour la soutien. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout,
il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Capage TV.